mbote mingi balandi émission Info Plus, on a épisaki bino la célèbre, balbi la célèbre, yeyo quoi, le bâton de Moïse, mais boka mwate ndenge bo moninga ndenge na telemi boye, et bokotu na bâton de Moïse, la célèbre, la kisaki biso ekewapi, mais de toutes les façons, kala mingi te bokomona mona pour la célèbre à cause akate, chers téléspectateurs, boye bakenga la célèbre, so na telemi pe na simbi micro, ezalara ya pamba te, ezalara ke na telemara, na ba invité na nga ya binga babi ba invité na nga ya spécial ba invité na nga ya honneur lelo na telemina Neymar babi Neymar Wembo la célèbre pourquoi Wembo to ebite po papa Wemba kufi yango azwi Wembo atie na kati to ebite kombo Wembo wana ezala na kati po to comprendre papa Wemba ya longoli ate o pour bayebaka identité ya papa Wemba ekufi te ezali mais to découvrir yango tout à l'heure na ye chers téléspectateurs naza na Neymar Wembo et to pesi mbote bonjour la célèbre. La célébrité. Neymar, téléspectateur, balobi na Paris, na Belgique, wana na Magui Pemba la patronne, na Paris di Mavungu, Baolanda biso. Oye baki Baolanda biso de le monde entier parce que babi Info Plus, babi batala la célèbre bâton de Moïse, bae bakaka Neymar Wembo. Misu baye biope, misu baye biote. Betana eloro mobo potokota na je. C'est quoi Info Plus on batala la célèbre batum souste. La célèbre ayaka ne ba invité le roi battu le roi bino parce que babi la célèbre ndenga akumisa pambate pour la célèbre yeyo quoi. Hein avec Neymar Wembo. C'est quoi Info Plus batala la célèbre pour babi la célèbre ayaka na ba invité quand le roi la célèbre babi la célébrité. Ah donc tozo kokana trop biso invité na la célèbre na ndenge ya idéologie to na ndenge ya systématique danger toujours kokana trop na ndenge ya musala parce que nga sa musala na nga ya ki journaliste koto ba invité na nga tellement tokendaka mingi kota musique ba sa pe musala bango bien ndenge ki na ndenge wana na ndenge ba vocal yango na bio beta mwa mukie po bato ba sentir que papa Wemba to Neymar Wembo kombo wana sa pambate aussi ça na ina betela biso mo eloko mobo eto betela ba téléspectateurs bat baolando na Belgique na Paris États-Unis bat baolando na Canada ba sentir que Neymar Wembo yeyo la célèbre terminé pour nga la célèbre na kosati bana poto bana Paris Montréal Pichubi les plus beaux Congolais au Canada surtout à Londres et stage sec 5 fois nationaliste to na nenga kin chauffeur à Liboso Oyo akumbara roi sera ba belge baja de baja donc ayo cédé tango roi accueilli atindi deuxième par Christian Mansaka donc minor le bezate mais vive la musique à toi na système de jeu Neymar anou mabo yeyo papa Wembo bébé Wemba apôtre Paul. Parce que Paul, à mon avis, j'hésitais, mais à comment il va être belé que les Jean, Marc, donc Pierre, donc Simoni, Pételo. Donc, Marameza vive la musique à système de G. Mais tous on a un loco. Il y a Mouké, de la célèbre Sengi. La célèbre Sengi pe balandi émission Info Plus bango pe basengi bango pe balingi baye ba pe ba confirmer pour la célèbre lo bareza solo balobi na Paris Rachel Boudjumbu motema ngi Amadou a confirmé studio TV Plus Grenoble balobi na Paris pe est confirmé. Ela kwa salanga iboye malade o lisumaya zazuere ngo otambu singa moto ae baja ndoia mama ngo ela kwe salanga iboye malade ozali kaka na motema ozali kaka nesika ebetisaka ngo liwa eponi moto te la vie ezali libonza
metika kolela le la kango talanga yo yo motoranga yo na ye ngo na ye bolingo na mitali na motema o me na miyokeli mawa o système de Jésus ya Neymar wembo balobi na sentir mais na nina tuna mutuna moko o tozoka mingi yo zolobela to bo lobela na orchestre que vive la musique eza vivant siko na nina yeba vive la musique eza vivant na yo to à travers orchestre vive la musique ezala vivant pe kotikala kaka kozala vivant donc de génération en génération na absence ya vie quand même to beta masolongo vie azate hein mais vie moi bando lobake je prépare la relève et que bibala mujika de génération en génération abanda idea ko prédire donc vive la musique de génération en génération disait Papa Wemba dès son vivant et puis l'autre on peut changer et Zara bongo en place les points par la personne que tu aimes réponse nanga Maria Rosa azali emiweo ya masculin mazali féminin ya vie nanga azali sedi nanga a changé ka sensia senanga komisi yango S A ça va azali lettre S donc vive la musique eza kaka to beta vendredi le 4 na la Samba Playa dimanche to na Palme Beach et puis semaine wana yokoya to beta na kermesse Millennium et pas ya Roger Ngandu to beta na Maluku et pas ya Papi et Piana to beta na chez Mami Freebox na ville wana invité spécial il y a surprise ça ba mission moko vivre la musique obeta na pour na hommage quoi. OK, merci beaucoup. Na vie nanga depuis Paris team Sababi vient nanga depuis Paris team Sababi studio TV plus Grenoble depuis Paris. Merci beaucoup Ozo Kaka Makambango, la célèbre Kosakate, la célèbre Lobaraya Solomé. To betano masolo ya vive la musique par rapport ndenge boutaki Abidjan na ndenge bozongi yebisa biso nanu na ba misupe batala kité ndenge se passé kuna ba misupe na yebi balanda ki mais mekana ko expliquer biso bref qu'est-ce qui s'est passé là-bas ba ki bino merveilleusement misu batala ki yango mais mekana ko expliquer ba téléspectateurs parce que ba olanda biso partout et to yeba après Abidjan bozo bombela biso pe sunini. Est-ce que Nabidja Bozalaki dessus par rapport à concert wana to Bozalaki vraiment content tout wana expliquer ba téléspectateurs balanda bayoka papa na Delicia Baja de Baja Code Kobongwalanga baza belé drame kuza to kenaka événement na Abidjan ezalaki poto achevé et loko papa mbatikaki to achevaki yango et puis tozongi bakomaki na ba journaux na bango na presse écrite événement 1h30 mais bakomaki babino et Neymar ressuscita papa à la place Wemba. Donc ouais journal ezali donc minga olobeza te viva la musique ezaka likolo tozobeta tozosaka likolo moni zela non et Neymar ressuscita papa à la place Wemba parce que kuna ezaki na Numabo siko ba pesi papa Wemba kombo Numabo place on est comme place à nous papa Wemba nga siko na zui kombo na pesi nga kombo Numabo. Mais pourquoi ka bazui ka kombo na ba pesi parce que tobi ba vie ebele pe ba na kati wana ba na kati orchestre pe ba umela mais yoga nengo abonde na mona boy vraiment ta yo moko ba swaka mbala moko ba pesa kombo wana et sali ata likunya te na baninga msu. En tout cas na vinde to tambola boata yo ndo zawana soko ningo ki oloba pa mutu moko boye omi lobela na yo moko. Ozomona après kolobela baninga omoni mutu nyonso alingaka pesa ami lobela ye moko bato ba comprendre ye après a kolobela baninga ozomona na ami lobela ngai Neymar et ça n'a rien à voir que lokwa nga ba pesa ngai ba komenga na ba journaux nde nga na za super non ba vela so ba bendo son bazali ba tosha fulakanda bazali ba jole noir bazali Zamba Dadi Pef Cédric Bangutula massa nga bo avida les barytons ozomona ba wadire mfumu baza ba Firenze donc vive la musique eza orchestre ya ba yemi donc au grand complet ya ba yemi Didier Bokelo Dibok papa na Ariel na Bernie
aye bitan na lo baboye papa na Delicia baja de baja mansanka dudu ndek ya grand frère ya Christian aye mam na lo ba vive la musique ezaka au top mais ngande ba komena na journal ngala leki na ngape mutu te parce que ba biscuit de sekolé ba sala ba tana ba succès ba bendo tilelo ba te belé ba parti patche ko vive la musique ba redi a miss do ba se belé donc papa Wemba ba to tout ba les gars papa Wemba wana donc c'est bon. Ok, après Abidjan, Kassibozo, bombe la bisoni, parce que na minute, na pe sambote direct na mon chef, balobi chef, esalara libandate, balobi chef, peka na mboka no toliara bien, to sepelara ndenge boko mona ba santé qui toko, Lookman, balobi chef na kombo na ye, Lookman, le DG. Expliquez biso après Abidjan, boye, et to zelanini, to ba fan na bino, ba zelanini. En tout cas, ba fan na vive la musique, système de G. Sans kobang ezobima lion est mal américain naza awa atosa monsieur pa ya vie na ngai lion est mal américain bazela ba son ezoya pichubila stage sec fifi body de London papi kalongo bourgeois lolé omba le gouverneur de Minnesota bayebi ke système de G sans kobanga Yves Mwanza koda masina donc toza bizonyo so wana katika yen JP Wembi Mama Biyomba, PDG Edox Dieka, Papa John Chosola, et puis place au Koutanarawana et pas à Lusana, c'était vers la première entrée. Batou tout bayebi. Donc, ma solo qui tourne à 3 étoiles. Donc, rien à dire. Bah, stress à lui, mais bah, bayi baraming. Mon internet, hein, on ramène tout moi, il y a bien simbango. Babi bakomi ko yiba pe kutu ba vie bakomi ko yiba ba abonné toujours comprendre te pour balobi la célèbre nde na ba vie jeté pour bakomi ko yiba balobi info plus chef nanga moko Lookman na ebiti na lobaki ke la célèbre joie bâton de Moïse mais ce que bwana ratia studio bozo préparé pour ba fan ba sepela est-ce que nani na yeba vraiment Neymar Wembo oju pe na komo ba we na pe am tete là analengo moyo anyo Okunji Kema, son excellence Lambert Mende, Omalanga, Nyamasolo. Et puis comme moi, excellence Nyamasolo. Lambert Mende, maître J na cabinet. Donc, naza bena mutete da Sankuru, ezangi ba wembate, ta ba wembe bena Sankuru. Mère Amazon, Maria Rosa. Yele ayele Ewanji lambonya mola lolo kombele analengo lambonya mola lo dingomi anamongole moyomba nyoshami lo shila kama komela ngelo mbaka makanete ato nanga kamela me ndonya wakama temengole yema akamato modi kenda achukame yalo sombe senje fula dimi paka yalo longa imba choyo shidia menga kate loka wanyaye wafunde kando nongwa kona kate jese ya falanga ya nunu ya ofunde papa mokanda ya diekelo ya otoso falanga ya nde ya nunu mabele ye lokombe ye papa Janiembo Vincent Wechi basepeli na Lolé Omba, le gouverneur de Minnesota. Et puis Lolé Omba, le gouverneur de Minnesota. Ah, vraiment. Lolé Omba. Ngayeyo. Balobi yeyo la célèbre Lolomba Balobi la célèbre yeyo. Alors est-ce que vraiment orchestre vive à la musique lelo Papa Wemba zate lelo vraiment Papa Wemba pe asaki musala makasi en tout cas que son âme repose en paix babi a formé bana toujours mon ango à travers ya ba misala mais album ezelo mususu babi Papa Wemba musala wana banango kalatika kenda mais siko lelo to komi na vitesse à G chers téléspectateurs ba internet ba faire baza ba fabrication baza bato ba bima na ba vitesse mais siko niveau na bino et à niveau moko na Papa Wemba tendenga zala ki moko yemo ayebela ki ba vitesse ne po wana za nkuru est-ce que boko koka boko ta na kati ya ba fabrication yo moko yebi ba fabrication G na G boko ta na kati ya faire gola boko ta na kati Igue de la
forêt babi 7 jours de la semaine pe babi moto na moto bokota na kati ya babiloko bango wana tu na kati ya album wana tu ndenge beta pe kisa se simbami bino so bo bimi simba moko album na bino est-ce que bokoka na olingana zala muta malobaka te hein et Cornélie Malongi na Marie-Laure Yaone bazolanda nga eloko na sala yango te mais na osala yango seruti koyo mwana Tanzambe po na lakso ke moni ba musicien nyonso bauti na Papa Wemba otangi Fabregas na tangi na bosana ki Robin Mundipu na tangi Ferrego la justice de Niance le padre Falipe balobi générique ya single balobi le DJE et Betty na tangi ba misusu pe vraiment bazali quoi ba ningisa kini yo yebi oh ya tala simazonga moto eza différente na mitali na motema o me na miyokeli mawa o ngataba yebisinga États-Unis etunda nango banzube nakolanda yo kaka eza différente na soki bamoni ye na nzela o soki bamoni ye na balabala bolobelani ye ngai awa nakozela mama toremada ye bando kenda la fina ngai ekoma se lokola moto balesi poison nanko azelaka se liwa ye utanga ina ya wana mokili salaka na motema pembe naboko likolo nakolela nzakomba sunganga yo moko sunganga kokoriko tango etani bana bakekelasio oyanga Bolonia kende koluka nzoka bakapu bakoti pe moluka donc eza lokola Patrick osali boye Bolonia nyonso ezaka na ekole ya kuro ozomona tant papa ye mayembaka apesaka même bamanda chante bavie na so bamanda chante ozomona donc nasali mwa démonstration mokie ozomona mpo nalakisa oke musique Wemba asali trop et puis Wemba aza icône ya baicône. Ok, merci beaucoup. Nabandi Ali Star, Balobi Alino Star depuis France à Sepeli pour sentir Albi ce que Boroko Capoto c'est l'album sur le marché. Parce que Babi rendez-vous na ba paf là. Na télémite. Mais na mbi batu nyonso. Mais studio na tala pe rendez-vous na banana ba baf. Ndezi yakomana pamba labi yakolulanga mbote ya mwasi se ya mwasi mbote ya mwasi ya makambo kokoma na zuai na la interview moko kinkesere mene ya lobi Papa Wemba aza mystique yakoma na niveau moko boye oyo biso nyonso na to comité na landa interview wana c'est-à-dire Papa Wemba, Kinkesere Menea, Wenge et tous les autres. C'est la famille, la musique congolaise. Donc, biso tout abandeko, tous en a cause moko. Le roi Papa Wemba zate, assez asali musala na ebele, et puis Papa Wemba azate mais azali pour akozala zala kaka. Na pesi Junior Kadi, Ela, Orphée, Onegro. Grand prêtre mère, maman Amazon. Soki yo tende l'amour na ye koma. Neti phrase tonda. Ba fote bele. Ya solota komi mosi kama. Asinzele jana no molayu. Ok, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Tu vas continuer. Babi Anthony Lema depuis Paris. En tout cas, tu vas continuer ma rambango quoi. Babi Serge Bola, Babi Papa Versace depuis Paris, depuis Panama. Aïe, la célèbre Arola Tala. Faut Zouaka. Je suis tout le temps Gucci. Faut Zouaka Gucci. IM Zara. Donc, Linette Oyo, Tom Ford. C'est trop cher. Donc, Nicole. Oyo,
fossile mais habité ba retourner dans magasin à poto Pichubila merci beaucoup. Donc Serge Bola papa Versace balobi na Paris à tout na montre yo so qui combien pour balobi Nema lembo alati siko olati ba kombo belé boye siko papa we ma patikela yo pe masolo ya ba côté ba bilele na lati ba kombo belé parce que nous on a signé contrat que fona zara na zara on a vivre la musique alors on a olate belé tu au moins na papa mba na scène et lamba o yazaki na scène na suka makam esala makam na ngoti lelo estache seki ayebi kode ko bongwala ngayebi et puis papi longange papi abega lokenye duba zebi l'explorateur batabilamba Charlène Michigan Bendoson Beabe na pesi mbote belé quoi. Donc makambo qui n'arabe on a bilamba on va vivre la musique système de jeu mingi et zo bi makala mingi te bo ressentir que papa Wemba akenda kité ah ouais akenda kité boyanga o okanga makana ngai pona nini. C'est le scram aller là bord mabe extrait car pour na bimité. OK, merci beaucoup de continuer tout à l'heure mais nani nayebi que depuis papa Wemba Koufi combien d'années par rapport il y a eu neti ponga nayebi une année déjà passée au moni na monde la musique hein qu'on compte asuma wa nete compta ba performance il y a des gens qui ont fait beaucoup d'années dans ba groupe. Mais oui, on a compté bané bon dans mon abino ensemble na mon abino mais est-ce que ba contradiction peut à la caneti boy ou alongwe akei ça la pe qui papa Wemba n'importe tout monde a déjà côté ya emene ya côté Kinchester emene ya est-ce que côté na bino peut za to botikali ini et bon kasinet na yo tala Lionel mal américain orchestre na ba kento ba cage ah ba mbezala raté ba mbezala raté na wenge na BCBG na partout ba makambo ezala partout même l'église pasteur on a pasteur ba kabwani mais ba web so ke to kabwani na kati na nkolo te ba kabwani de poko kabwani banana satan moni ga yete ba grand pote nzabe donc yeba fafana na kiti na mopandi ba kiti yo sala rébellion na se ozomona ko kabwana nyonso eza ko kabwana matata eza matata et utaka yemo na zabolo diable mais biso to ko landa te baloba nini na loba loko chaque fois à toute fin il y a un nouveau départ au moins yon dans aussi c'est aux diplôme d'état na ozomona obani na 6 classe or 6 classe te nouveau départ monsieur ezali université tant aussi sa université monsieur ba na 6 classe aussi c'est pété nouveau départ monsieur ezali faut qu'il nous ça la 3e cycle donc ainsi va la vie ainsi de suite c'est comme ça on comprend donc ma tante ezanga ate na libota ta yo ndongo za boye donc malgré bota aux anciens des enfants ba toi tena bota te nganga na bota na ngate la célèbre bota ta balate babia saka na bâton de Moïse pona musale kende liboso c'est ça mais yo ne mto bota oza bana 4 hein na madame na palin so ngo bambela ngonga donc la célèbre ndazawana ma sœur mais à singlé et puis à robota te yeka musala donc yene la robota na micro merci. OK, pour le moment c'est un travail balobi pour le moment salande pour le moment lobande pour le moment ça raté na mambo vie abega lo Kenya ibisayo pour le moment tu donc yondo za boy pour le moment ne bano Kenya ti à pas 2050 pour le moment. OK, d'accord, to sur le maramba ndule to beta maramba ndule za vite c'est ça vie ça na 3 lettres VIE lettre liboso za vision lettre mi baleza intelligence ya mi ça toza esprit donc ce esprit na ils ont une vision more intelligente ou évoluer c'est ça ndenga la célèbre jo évoluer c'est-à-dire na moni maye la ronde ngoyo pour côté mana batuloro la bino c'est que na évoluer mais oui ozo évoluer mais faut pr mo boy quoi
Malamu, en tout cas, merci. Toyoki Nayoki, pe ba téléspectateur, Babi Mboli na Belgique, Balobi agence. Hey! Babi Mboli, hein, la Belgique, agence ya solo, Karayango wana quoi. Babi, chers téléspectateurs, naza vraiment, hein, numéro boyebi, Babi. Papa Wemba a koufate, Papa Wemba aza vivant à travers ya Nema Wembo boyoki ba vocal boyoki ndenge pa beti ba vocal ya Jésus de nuance point misoso ba simbio boza mabe mais ça ma bête bon siko ko simba boyoki papa donc pour on relaxer qui oui tout ça musala donc bino pe na miso faut poser biso ba question o elongo ba boki ma polémique soso ya na polémique moi na simbio. Ok, mais polémique n'est monsieur Sarah bien. En tout cas, merci beaucoup. Mais monsieur Sarah bien. Oh, et Sarah bien t'es pour Yabatou. En tout cas, merci beaucoup Neymar Wembo. Toi qui obéis peu ba ferré, toi qui obéis peu héritier Watanabe, toi qui obéis peu oyembi bois qui ba vocal na bango. La qui sake. Vive la musique. Papa Wemba aza centre. Ozomona nena temi awa na yemi bango baza bandeko na biso ba grand frère ba master ba tutu oyo basala musala na bango bien eza pona avantage na évolution ya Congo ozomona donc pona relaxa ke ndeza boye Papa Wemba omoni te je suis de nuance asale loko mo boye ozomona esala ki bien na disque ne o pona Papa Wemba ozomona zong si eske esali bien El Marabiocho, Fali Popa 3 fois Asle, Asala rappel Babilo au mot Bopona, et ça la bien. Aux hommes on a bafa, bango tout, donc tous a famille. So moni mutazo ya, so boya ba musicien, so boya autant ba Congo mais avec les Guinéens. Vraiment, à ça mukinaye. Mais par rapport à héritier Watanabe na concert oyo, l'ingara beta assez pia, n'engue vraiment il s'ala qui annulé, n'engue vraiment kata ki ango mabe, nani, n'engue ba koma kuna ba komisango lokola pays moko boye, ba misé congolais ba kokyo kebeta kunate par rapport ya ba suite ya ba raison na bango, yo s'ala qui on n'engue ni tango yo kaki ango que héritier atimbongo na ye héritier vraiment à salut fort nyonso o yakinde amema ba musicien akina bango na Paris pour que ba ke ça musala musique musala malam oyo biso ba congolais vraiment et ça fier en tout cas toi na fierté makasi na ba artiste musicien na biso mais yo pendant en tant que musicien ya Papa Wemba tango yo kiango et que héritier Watanabe betité héritier Watanabe production simbité héritier Watanabe ba misusu tu ba mabange betami batumbi mutuka liboso héritier Watanabe ya liboso prince ya liboso stade héritier Watanabe belé balobaki mais en tant qu'artiste musicien ya Papa Wemba patika pour te bi Papa Wemba kuru azaki mutu nyonso lobi pe bino pe bokoki okebeta na poto tango yo kesimbité ça ki ndenge ni place o kakiango na répondre question na oboy très simple na kati likasa o na oyo na oyo esali combien de makasa Yomoro mona ça mi balé. Voilà. 1 plus 1 égale à 2. D'abord, au bazar, il a raison. Baébi, selon la logique. Donc, comme 1 plus 1 égale à 2. Donc, le coup là, il a science, il a exact. Raison qui est dans bateau, il a raison. Donc, n'a ni contre le combattant, ni pour héritier. Donc, bateau, il a raison. Bateau, c'est réponse à bien. Donc, on n'a ni contre ni pour. Donc, on a vu l'action à 2 makassawana. 1 plus 1 égale à 2. Voilà, mathématiquement parlant. Mouto boya, on va dire que au tchè d'ennenge nini. Et ça la bon, logique des choses. 1 plus 1 égale à 2. Donc, raison quoi qui n'a pas tout, ça là qui m'a exact. D'accord. Et puis, tu remets un peu chité. Est-ce que vraiment pense qu'un jour au long, on a vu la musique qui est créée, il y a pas les lots qui leadership, et on m'a cassé na bambo, on a vu sur côté de la forêt, batball, on a jeté côté à faire égaux la batte, que le batté, on a jeté pour balingi trop qui leadership, balingi trop qui bonga yo, netika na presse, balobi, bamisu bakenda, il facile, misu bakenda, mais balingi ma presse pour battre ma basse, ma micro, le col à la célèbre. Yosko, ça a pensé Déjà,
na vive la musique à balongwate. Ya on vive la musique à cours des grands, vive à tendance, vive à kotoyo. Donc voilà. Réponse yango. Donc otika ni on a vive la musique. Vive la musique à balongwate. Ok, merci beaucoup. Presque. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Info plus. Mon iniasuka par rapport à cette émission. Au recul pour assurer les téléspectateurs, les fans nabino, il y a vive la musique. Bana ya partout. Tous dans la préparation à disque système de G. On a besoin de contacter Neymar. Plus 243 90 86 75 669. Plus 243 90 86 75 669. Donc Papi Kalongo bourgeois Binotou Willy Likai. Au bazan pour contacter tous les gens qui la préparation à disque nabiso système de G. Donc vive la musique et ça au grand complet. Tous les qui toquent, tous les évoluer. En tout cas, rien à dire quoi. Shikito Mushashino. Ok, rien à dire. Beta moi leur mot poto kabwana. Et leur mot ya papa. Et leur wa papa to et leur o besoin nango na kati ya studio besoin préparer pour que to kota déjà na image pour beti pe biloko papa to yoki. Ba oyiba. Faut ka to na papa bazila ga ebima. Bambule pesi habitide o pati ko bolingo na mo ipe na butu. Oponi na yo kokende chance ya suka o oboko pesa ngaye kanda na yo mabe motema no ebende ngai wa yo malade sali ngaye nasa motema nani témoin singa moko e mawa o ebemba soso matanga te o ya bolingo balelaka evilanda leli papa e nasima ya lopango diedene olela Wechi Sambisa Mangwa. Siko na minute yo Raphaël Boyenga na New York asinga kinga lobi la célèbre so yambeli ngai Neymar Wembo yebisa salela ngai extrait mukeya esclave ya papa Wemba. Likama nini na ngai I mwana ya mama Malikambo nini na ngai mwana ya mama oh bakolisa kingai na bapasi ya bapaya o na nyokwa maki na fimbo ya bapaya o bobo melingai banzambe nyonso ya Afrika yeah ngabo yo ngabo yeah Enga ye. Babi la célèbre pour ça lela balobi la célèbre ninga lela pour amoni papa. En tout cas félicitations. En tout cas merci la célèbre moi sa taille journaliste oyo soko yé na norme pe notre coutil. Au côté na taille, au côté na beauté, au côté pe na cerveau. Donc faut à la peine chroniqueur, to chroniqueuse, faut à la taille, beauté, na cerveau. Pour taille, on sait invité pas à l'aise, avec bien ça émission na mutumo bien, attendre d'été ça bien te na sima et ça li bien. Beauté, on sait que bateau tout ba hôtel émission, ba combat va zapéter. Cerveau et ça que bateau ba hôtel émission, ba comprendre que non. Moto a sa l'émission, bon émission non c'est ça polémique té. Ngane na bwina ndima ba musicien nyonso. Tout. Banana bébé chanda ti na suka do bo danse. Ngamo mwana suka. Bon. Merci beaucoup chers téléspectateurs, merci beaucoup Balobi Balandi émission Info Plus, merci beaucoup Nabino Balobi Doli maillot jaune Babi Suisse Nakatiakini, merci beaucoup à toi pour Zalaki Kolanda landa émission Oyo Napesi merci Nabatutu Bapesa à la célèbre confiance, merci Nabatutu Obanzimeli la célèbre Babi la célèbre Yeyo Bokamwe pour la célèbre Lelo Asimbi Bâton de Moïse pour Babi
keba pour la célèbre soa ye nango to akitisi boye mabe koza makasi parce que musala kaka awa na info plus po biso malembe cameraman nanga malembe Mustapha Malembe, merci à toi, merci beaucoup. Napesa merci na ba oyanga balobi bazaka ya nga quoi. Faut ko pesa merci Raphaël balobi Raphaël boyenga depuis New York. Na peu merci na Mustapha Malembe. Kobanga raté. Oui, mais Malembe. Faut pesa peu merci na Mustapha Malembe. Kobanga raté. Mais abatute na kobanga raté mais faut ko kimisa. Abanga raté. Eza ya batu papa. Na bien. Ngana zanani. Ka ya batu yo pe ya batu. Abanga randete. Azui bénédiction à bébé Wemba. À nous mabo. Ah ok, merci beaucoup chers téléspectateurs, merci beaucoup na Christian Massaka, balobi Christian Massaka, balobi Christian Massaka, balobi Christian Massaka, yonde oleki bango, merci beaucoup na baza papa na Delicia, balobi baza papa na Delicia, merci beaucoup à toi, merci beaucoup lisusu na Doli mayo jaune, un russe au Congo, balobi la célèbre sur la télémina ye pa omika na Russie quoi. Merci beaucoup à toi Pierrette Matichika, balobi ma copine depuis New York, Lobiaza déjà na Kino, merci beaucoup à toi d'être suivi cette émission, en tout cas Katia Mabeka, babi Katia Mabeka la star, yo polingo la nara la star, la célèbre yo, merci beaucoup à toi d'être branché, merci beaucoup Cayenne, balobi Cayenne de France, Cayenne depuis France, je te dis merci ma soeur, nengo landa la célèbre, nengo soutenir la célèbre, merci beaucoup Nabino Batou, Ami Singoma, babi Ami Singoma, un noir, babi un noir Naratia Suisse, André Singoma, merci beaucoup à toi, merci beaucoup Nanzambe, merci beaucoup na mon chef Lukman balobi ko vivre. Ezara raté faux à Libanda moka ko vivre, ezara raté faux à États-Unis, ko vivre, ezara raté faux à New York, ko vivre bien. Ezara raté faux à la Belgique, le pas à Magui Pemba, ko vivre toujours vivre bien avec mon chef, avec mon DG Lukman, babi DG o azaka maneke solo ngana ndimakaye. On se retrouve à la prochaine na numéro de l'émission. Bye.